bandeko na nga mbote na bino na lisolo opesa bino na okipasi mais vraiment confiance na mokili oyo bato mingi bazoperdre confiance ndeko mwasi apesi nga lisolo alobi monanga les camarades c'est fini nga naza marie na mobali na nga to na bana mibale nzoka meilleur ami na nga depuis Kinshasa tozalaka toujours en contact tokutani donc tokutani aye na poto na aide ye na aide ye tozalaka toujours en contact depuis Kinshasa azalaki na baproblème na ye ya santé nasambelaki mpenza nzambe asunanga mwa bapeti mbongo kotindelaka ye donc nasungi ye à travers bato mpe kuna naki na ye azwi nzela ya poto kosunga na nga na ye awa na mobali na nga tokezwa ye makambo nyonso na héberger na vandi ye na ndako le temps nazoyede mpe asala makambo comment ezalaka plus tard mpe azwa mwa situation na ye azwa mwa lieu ya kobwaka mokanda ndenge ezalaka nzoka mona na absence na nga akendaka mosala abimaka na mobali na nga naye koyebango ndeni moko mosusu bana balobi maman papa azalaka na ye bamataka na chambre au début natiaki yango doute naye kozwa temps naye kozwa temps naye kozwa temps nti naye kodécouvrir vraiment en effet makambo bana balobaka ezalaki ya solo naye kodécouvrir bazala mwasi na mobali tobundi toswani polisi aye kozwa biso ale ye mobali akimisi mobali na nga akimisi parce que tant polisi akoya akotuna ye makambo aza na situation irrégulière nga na ye tokomi baennemi mona mwasi ndeko ya camarade nazwi lokola ndeko na nga nayebeli te nasungi ye natie ye na ndako akomi kobima na mobali na nga mobali na nga nayebisi pour l'instant esika kozala namono te namona o te bandi kosenga nga pardon abandi kosenga nga pardon nayebisi otrahir nga odétruire ngai donc confiance na nga napesi yo ozwa ye lokola mpe ndeko nzokaki ndeko ezala lisusu te mpo na nzoto eloko nini nga napesa kote okende ozwa kuna eloko nini okutaki kuna oyo epa na nga eza te bandeko na nga ayebisi nga ce jour papa bana na nga tozala no lisusu na ndako te toza na biso marie toza mpe na bana mais aza na kwa na ye nga mpe naza na kwa na nga bandeko na nga esali nga vraiment mpasi donc fi wana na ye ezali ennemi juré alobi soki namoni ye na nzela mona nayebi te na osala crime donc alimwa na circuit na nga abima na entourage na nga abima na vie na nga omoni confiance topesaka bo ma camarade mon ami ma copine boye na boye mutu nga nasungi toyebana depuis bomwana depuis bane ya école depuis bane ya kuna université tozalaka toujours en contact tokóma lokola ndeko elie elienga bilamba na nga natindelaka ye makambo nyonso azwi nzela poto nasungi ye na héberge ye lokola mpe na bana des fois de temps en temps aza kosunga nga mpe na bana mais nzoka atrahir nga mona nayebisi mibali awa na poto basili mibali na poto baza ebele au contraire ngo nazomema yo na église nazomema na bandroit sokutani mpe na moto bien aza na situation bien okangami nzoka yo ozolia esika nga naliaka ozotrahir nga pozwanga nini donc la mona wana eza abominga donc mona nazali détruite naza susu na confiance ni na mobali na nga ni na qui que ce soit naotalela kaka nzambe na bana oyebisanga bacommentaire qu'est-ce que vous en pensez bandeko na nga je vous dis à bientôt.